Zabongo Sine à 40 ans. 40 ezaki bataki yango baposaki yango jour ya 40e anniversaire ya depuis ba créer pont Maréchal et uta kobanda le 21 mai donc kobanda mona ba conteneur wana eza port à Matadi po boyoka port à Matadi yango wana puis bozomona ndenge bateau ba uta Europe bateau pene Europe centrale tozana 520 mètres travers de rive tozabongo na 101 mètres et puis tirant d'air yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobisa te mingi ya kolobisa te. Bonjour, bonsoir, très cher internet, il y a Bisso Podcast TV, en tout cas un grand merci à vous, très cher internet, et en plus, abonnez à Bisso, quand vous êtes abonné, merci de la confiance pour passer à Bisso, et puis nous sommes à peine mingi côté l'émission Bandeli, Tina Souka, et vous appelez qui tourne à vous abonner massivement, parce que c'est la chaîne de référence, il y a Bisso Podcast TV, et ok, place va commis, abonnez-vous, ok, Tina cloche à notification, comme ça, partout aux alas. Ba vidéo et on a comme le cas et voilà, je remercie aussi mon équipe technique et si ma caméra n'a toujours n'andeko je suis Kabo mon Changu et pourquoi pas remercier donc ma concert donc Prudence Ngimbi et dans la taille avantageuse et pourquoi pour soit remercier donc ba boss na biso pena chaîne Podcast TV c'est que Yannick Malundama et Roni Malundama donc 4 mois les lions de la presse Watakin 24 na pesa binonga il incarne ezalaka. Donc voilà, tu as un service. Tu as une mission de service. Tu as une tête. Tu as une CPL Sabino Internet Nabiso. Précisément dans Congo central. Tu as une Kazangulu, tu as une Kisantu, tu as une Mwanda, donc partout. Boma. Parce que le lot, tout ça dans Matadi, précisément dans Pont Maréchal. Précisément dans Pont Maréchal. Parce que Pont Oyo, ils ont Pont Moko historique. Ils ont pas historique et Karaneng Zalaka et puis Pont Maréchal au Bozomona Oyo donc début à travaux nango et ça qui bongo le 17 décembre 1979 début à travaux donc le 17 décembre 1977 et puis fin des travaux et ce qui bongo le 30 avril 1983 parce que ça la nuance et Sili. C'est une inauguration pour que bamitu ke banoleka batu bana kanga ba photo donc ezaki bongo le 21 mai 1983 donc on a une inauguration il y a Pont Maréchal na repesa bino ba longueur nango ba maramebele eleka awa na pont to beta pena masolo kaka nengezala donc na sima bozomona sinwana il y a 4 zodo ça dit Pont Maréchal na biso ko 40 ans. Donc, bien, on a calcul, le 21 mai 1983, jour d'inauguration, on a style le Coxibongo 40 ans. Voilà, Kabo, en tout cas, félicitations, tout autant là. Bien, Bozomona, va visiter un débat toujours na pont haut. Bien, Bozomona, Talakuna, bateau. Bozomona, bateau. Et en tout cas, Maramé belé, et Zalaka, donc. Derrière moi toujours les abongo donc derrière la caméra bato bauti boma bazoya sikoyo vers Matadi ti ba Kinshasa ka ndenge ezalaka nango donc voilà bino bozomona donc bino bozomona to kobeta pena masolo mingi ya Pont Maréchal parce que ça pont moko boye ezo servir bato ebele pena ba mindele bayaka awa c'est bon construit par les Japonais. Parce que les Japonais ne batonga pont haut. Les Japonais ne batonga yango. En tout cas, Kitoko Makasi, félicitations à Montréal, Ndeko Kabo. Le quoi toko misko awa na pesa binusko ba longueur nango donc longueur totale tout bon on a 722 mètres. 722 mètres et puis travers central tout a 520 mètres. Travers rivière tout a 101 mètres. Nous bozomona kaka ndenge zalaka et puis c'est hauteur des pylônes. De hauteur des pylônes il y a côté Matadi toza bongo na
96,6 mètres. Et puis côté Boma, tous avons 80,4 mètres. Donc, bien bozomona. En tout cas, batu oyo babima bima libanda ya mboka na biso Congo et o lelo tokoma benga bongo ba diaspora. Donc pont Maréchal eza vraiment eloko moko donc bijou na sepela makasi ndenge baza toujours ko entretenir yango parce que lelo soki biki esa la dégâts moko boye ba mituke belé oyo utaka baboma ti batu batraverser ba kota Matadi bakende Kin. En tout cas nzela pene ekoma pasi makasi. Nzela pene ekoma pasi makasi. Ya bomoni ya biso podcast TV. Le quoi te tambola partout. To linga to la sabine pena ba image moza réel. Image moza pena réel parce que biso atoko ça TV za radio TV. Nous a toujours un peu Maréchal et autant de comme tina suka kuna ka ndenge on se retrouve juste après. Merci. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai. Donc bomoni na pese bino longueur ya ba pylone oyo donc longueur ya ba pylone et donc voilà car ndenge ezala so ina koki ko bandela parce que na bato bako tala biso na sima. Donc longueur totale toza bongo na 772 mètres et puis travers central toza na 520 mètres. 520 mètres travers de rive toza bongo na 101 mètres et puis tirant d'air toza na 53 mètres. Tirant d'air toza 53 mètres et puis hauteur ya ba pylone côté Matadi, je répète encore, toza na 96,6 mètres. Et côté Boma, toza bongo na 80,4 mètres. 80,4 mètres, donc bilimoka bozomona kaka ndenge zalaka. Et voilà. Toza toujours car na pont Maréchal. Donc voilà, ndé na lobe na bino car na débit. Et débit ya ba travaux, ezaki bongo le 17 décembre 1979. Début ba travaux bandaki bongo kosala pont Maréchal et puis ba ki commettre fin nango ezaki bongo le 30 avril 1983 fin des travaux ya pont Maréchal. Donc misala nyonso esilaki na le 30 avril 1983 et puis inauguration jour ba inauguraki yango pour que bato ba banda bola ba mituke banda koleka kolonga boma ti Kinshasa kolonga mwana dizoti ba kin pena kana ngezaki bongo le 21 mai inauguration officielle ya biso podcast TV biso pena to tambolaka partout et bozomona toza vraiment na misale bela ko sala donc pena misale bela pena ko sala et puis na sima kuna dans port bozomona port ba bateau ya ngwana port de Matadi. Et siko wapi maman la ngai Laura Chou donc Laura Chou et la patrona moi pantalon moi roya moi carré pena gidiba donc voilà to traverser vraiment parce que biso to lingara ki mon amesu donc boso mon abino mo port ya ngwana port de Matadi donc ba conteneur ba bateau et puis botala siko ba conteneur on ndenge côté là ba côté na entrée za liboso kuna bazoya malé parce que ba conteneur oyo ekota tina ba bateau ezokota tina ba bateau parce que loko ya boye vraiment photo ba neni na ko batela ngo et ko zala vraiment malamu mingi. Donc en tout cas félicitations à l'office des routes et puis na ONT na misala bazo sala pona ko bongisa toujours pont Maréchal et zo sala pena bien makasi contrôle ko sakana te. Voilà bon moi qui tout ça pena Matadi tala bandako tala ba palais yango na likolo toza toujours na pont Maréchal et ba biloko boye
esengaka pena kolandela yango pena makasi kotoko na bozomona liboso wana eza péage bozomona liboso ya pembe wana eza bongo péage donc avant que non mutuka so uti nde siba mwana aveleka batutu bauta da fo leka na wana balandeli yo so zana biloko mo ya bien te balandela en tout cas félicitations na gouvernement na biso donc to l'axibino pont maréchal moi to komati na suka kuna eza te parce que eza musika eza pena musika makasi to pesi mio ba longo na mingi donc bo s'abonner toujours massivement na chaîne YouTube na biso ya biso podcast TV et ko za pena malamu mingi za pena malamu mingi et puis félicitations na ba patron na biso donc na musala pena bo sala pona ke bo continuer toujours comme motiver biso ka ndenge zalaka Roni Malunda Maiseke Yannick Malunda voilà tande ba visiter ba kanga ba photo tande ba kanga ba photo donc baza vraiment très à l'aise na mboka na bango et baza pena très à l'aise donc awa wana ba remorque oyo uti ba uti skoko zo biloko ba tozo kitisa yango. À la prochaine émission, tu quittes vraiment na port to l'axabino musala oni l'état congolais ba sala ki toko vraiment kaka nengeza la prochaine émission tu quitta donc voilà to misko quitta ce qu'on a entré to mo quitta na entrée colonne obozomo na loboko ya mwasi na loboko mobali eza signe ba japonais batia et puis na loboko ya mwasi eza bongo drapeau na biso drapeau ya mboka en tout cas félicitations au défunt président de la République Joseph Mobutu Mutozabanga Seseseko na bijou tikela biso pena ba biloka boye en tout cas to lingape ilisusu ba padio ba président pe ba oleka botika pena biloka bien et ko sala bien makasi kaka ndenge zalaka en tout cas tout le monde bongo ba stade des martyrs ezalaka ba palais du peuple stade Tata Raphaël en tout cas coup de chapeau na président de la République et le défunt Joseph Mobutu Mutozabanga et puis cette fois-ci tout ça ce qu'on a Fachi Beton et pas au Salamaka en tout cas félicitations bonne zalaka tu veux faire découvrir bino pont maréchal yangoyo ne bozomona pont maréchal yangoyo donc nazo kita ce ko faire matadi simananga ba mituko ezo uta mwanda ezo uta boma bazo kota siko ke bakende kine et puis bakende matadi donc partout donc voilà bino bozo mona en tout cas minga ko lobezate il y a pas de commentaires à faire exacte en tout cas félicitations na ba konzi na biso ya l'état ndenge bazo garder toujours bijou na biso boye en tout cas eza kitoko makasi baza pe akei ya kosala te akei pena makasi donc voilà tout bozomona ngambu nanga ba visiteur ka ba yana ba ko visiter ba kotala nzela nini ba bateau ebimelaka ba conteneur sekani na ebimelaka donc voilà moi biloko ma bongo isala pela kitoko makasi tozobima siko vers l'entrée bomona ba pylône oyo ndenge ba posa pena ndeko Joshua kozwa na mwase ndenge kota pena na ebale ya mboka na biso Congo. En tout cas, bon s'abonner massivement à la chaîne YouTube, il y a Biso Podcast TV. En tout cas, awa boza la c'est la chaîne de référence. Félicitations encore à Montréal. Je suis Kabo, mon Tchangou et en tout cas, et ça pena kitoko makasi et boende zalaka. Parce que biso to kita sur le terrain, to kiti to peseli kaka ndenge zalaka. Donc pour Marshal Bobiki non? Ba japonais ni batonga yango. Ba japonais ni batonga la biso pour Maréchal na bokasi a défait président Joseph Mobutu. Donc voilà, drapeau yango yo, sinango bataille ba japonais et puis kotoku naza drapeau ya mboka na biso Congo. Donc voilà, pena très kitoko. Donc très kitoko pena mpepa kutu ya sakanati. En tout cas bayate barata ba chaîne musu ba komara te parce que baza notre te. Mais nous le cas toza en ordre yango to koti pena pour que to sepel sabino. Pour que to sepel sabino yango to yaki pena mission de service na Congo central
na bande lisusu to bandaki ba mwanda ba boma ba kazangulu ba kisantu et lelo siko toza bongo na Matadi précisément na pont Maréchal. En tout cas esali pena kitoko makasi et kaka ndenge ezalaka toujours ba visiteurs bazoya. Il y a aussi des gens balongo la bango ba suka kuna ba mesana déjà. Bazoya la bango malembe ba uti pena ba mboko eza mike après boma bazoya la bango pena malembe. Bazoya na bango pena malembe ti ba okoma bongo na sika ya péage ndeko chosozo susu pembeni wana tande ba conteneur ezokota conteneur wana ba uti Kisasa et uti kotika biloko na Kisasa ba esiko awa monsieur bazoleka na ba kepe ti na port ya Boma bazokende ti na port ya Boma. Donc voilà kaka ndenge zala. Merci. On se retrouve juste après. Merci. Linga kolobezati otemezate moi misale monani. Linga kolobezati uti musika esensel to komi. Linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa. Donc voilà après bozomone koi na mai wana maintenant pembeni na ngwana ezala libanga moko maya utaka na mukili azokoya na ebale. En tout cas bikamusi ya Nzambe ba Congo central eza province moko mystérieux bozomona esika papa na biso nazo kita siko libanga moko zana bozomona azobwaka mai na fleuve mais siko euta na mukili koma ya uti na mukili mai ezokoya azokota na ebale comment miracle esalama ndenge nini. En tout cas Congo central ezaka biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki tozo kita skoto la Sabino pa pylone ndenga kota pena na ebale. Donc voilà parce que Yabiso Podcast TV la chaîne de référence, c'est la chaîne de référence. Donc to la Sabino sikoyo ba pylone parce que monsieur akota na mai et monsieur bazala bango na mokili. Donc voilà quand on a lobaki na bino et en tout cas ba pylone longueur totale ils a bon on a 722 mètres. Ils ont 722 mètres et puis traverse centrale traverse centrale au dindi na mai azabon on a 520 mètres azana 520 mètres et puis travers des rives azana 101 mètres azana 100 mètres. Donc voilà bino bozomona hauteur des pylônes côté Matadi, hauteur des pylônes côté Matadi au bozomona mpanzi na sima ya ndeko Josué et ça bon on a 96.6 mètres et puis côté Boma là-bas ils ont 80.4 mètres. Regarde vous-même bozomona ba pylône yangwana awa siko to kiti pena pene siko botala siko batulikolo tala batulikolo et président sengimbi kuta banga raté. Donc ça vraiment likolo wana alors ça sika wapi batu babanda la bompe ko ya ko pema sika awa batu banda ya ko pema pe awa ceux qui ba visite ndé si ba mindele mona ba place on azali place on aza awa mindele ba banda ya ko pema na bango pe awa
Mon abatie ba kits na bango et puis ba vandi et kaka ndenge zala et puis notre défunt Mobutu Sese Seko Mutu Azabanga ye abanda vandi la mingi kuna bozo mona. À la prochaine toko koma pena tina kati wana place isko anda vandi la mingi nde yangwana. Azo mamu pepe na kaka ndenge ezalaka. En tout cas très cher internet ya biso podcast TV donc bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso kaka ndenge ezala ezapena kitoko makasi et que pena place ba komi s'abonner et que tina cloche ya notification là vous ne serez pas déçus. Donc partout où vous allez ba vidéo ne comme la bino kaka ndenge ezala donc bozo mona ba pylone ya ngwana et sikoyo à la prochaine voyage toko kota siko to laksabino stade Matadi et to laksabino ba mabanga mo za ba minene botara ya ngomoko bimaka ya ngomoko depuis mokili depuis tatanzamba kelaka mokili na ye bimaka ya ngomoko donc Congo central les province moko mystérieux et en tout cas babiloko ebele ezalaka te oto lakisa bino bomoni libanga wana ye azala mokili mazobi comment libanga ezala mokili azobimisa mai eza succès te banda ma yango kangamaka te mai wana ezalaka ndenge wana comme ndenge tozonga lisusu tokelakisa bino na mwanda esiko wapi moto apelaka kaka moto apelaka kufaka te malgré bomona ki ba insert mike mais la prochaine voyage toya vraiment to laksabino ba réalité misusu to kota stade Matadi to kende pina na donc Matadi mobima to kotambola parce que Matadi za munene tellement ils appellent munene mais bon comprendre kaka to utaki déjà trajectoire amulayi ko banda boma mwanda boma et teza su ana Matadi donc yango sengi siko ke na to koleka ndengo na te sans que to laksa ba abonné na biso pont maréchal bon to les ma bende mais ba remorque ba lekaka mituka pena ndenge na ndenge le kaka bon cadre de découverte yango to ba quitter biso mo photo qui tapena sur le terrain pour que to solo là kaka ndenge zalaka pour qui na otiko décortiquer na otiko expliquer bino pont maréchal ba trajectoire nango et puis année banda donc et banda bongo le 17 décembre 1979 début à travaux et puis fin à travaux suka bongo le 30 avril 1983 donc musala siko ya pont maréchal et silaki na le 30 avril 1983 musala nyo c'est silaki maintenant inauguration pour que ba mituke bandoleka batu ba kanga ba photo ezaki bongo le 21 mai 1983 donc inauguration officielle oyo l'état ba pesa ki accès bon et puis na ba japonais ba pesa ki accès kaka ndenge zalaka donc le 5 mai 1979 ezaki bongo Obakotia Mabanga donc Obakotia Mabanga par les ministres inauguration du chemin de service RG donc voilà et kaka ndenge na loba na bino bo s'abonner massivement et pour vous allez vraiment décider na chaîne na biso YouTube ya biso podcast TV donc voilà. Et le 15 avril, les agipena bamamebele awa entre la RDC et le gouvernement du Japon qui s'engage à aider notre pays dans le cadre du projet de renforcement de la capacité de transport entre Banana et Kinshasa. Là, c'était le 15 avril 1971, donc entre la RDC et le gouvernement du Japon qui s'avait engagé à aider notre pays dans le cadre du projet et de renforcement de la capacité de transport entre Banana et Kinshasa. Donc voilà, il y a besoin qui va décision ya kusala pour obozo mona kaka nengezala. On se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, nazape na yekomona ndeko nanga mobali avandi vraiment esiko wapi donc ayeko se détendre mon pepe na malile ndé muto asala stage à Turquie déjà awa na mboka na biso Congo parce que mon pepe zobima awa ya kosakana te donc aza esiko wapi bakonzi bana ya kovanda bazo ko se détendre na mon pepe esa pena kitoko makasi mbote papa Beauté, comment on patience.
patience ya biso chaîne podcast TV le tokiti awa précisément na Matadi oza bongo na la province ya Congo centrale tomoni awa oyo kosala nini wana ye kovanda kilo kitale kisa moi tananga pour parce que na ka pont Maréchal pont Maréchal ezaka bien ba place moi ya pe moi ya réfléchir bien ya raisonner mais ça nga bien pour parce que na moni moi chaîne moi boye bobi ya biso podcast TV donc ça déjà bien ya na kolinga pe osabone ozape kitoko makasi mais après lisolo et ozapena kitoko makasi lobi place eza batimo eko se détendre ozapena ba souci na parler na pe vraiment raisonnement pe bien za pe na maya oui ouais, parce que tu as raison quelque part pour parce que moi place moi vandi na raisonner rose na bakano rose na ba nini mettre ngo vandi ah esa place pas paiement normalement mais ça nga bien s'abonner na chaîne na bino et c'est plus makasi ça nga pena bien ya mon abino donc trop yo lo besoin en monter pour continuer à musa na bino et ça bien et biso to ko na bisa uti boma to Matadi on a nga na Matadi na ya med faut pour Maréchal et moi yo vendre yo lexa montant na ya nanga mais processus na zanakin mais également tourisme quelques congés pour parce que non kinanga kin on va nous pena pemena mai ozo mona pe pont Maréchal oyo papa na biso défunt présent Mobutu mutu azabanga tikela biso ndozo mona ngo tango mona eloka boye itake congolais et ça la ronengeni tant na moni eloka boye ça la nga plaisir ça la nga bien les statuts boya moko na biso représenter moko na biso ça bien président na biso Mobutu a raisonné bien en vrai dire moi statut c'est là biso déjà ça bien makas il y a beaucoup de batu bayaka ko visiter ba étranger musu baya ko visiter ça déjà bien ils a déjà fierté à moko na biso ming peneur lo beza tina sipil makas ngapi na eka le croix binu nota pour Maréchal na mona ngo décret à la ka et ça déjà bien makas. OK. Merci beaucoup ndeko na biso patience a commis déjà abonné na biso ya chaîne après to kota to laksaba à kota place ka ngeza ya biso podcast TV ndeto ben na bino en tout cas bo s'abonner massivement et puis kota l'émission bane bandeli tisuka et ko zala pena kitoko makasi mingi en tout cas tozo féliciter toujours gouvernement na biso parce que balingi bo sotote a on a sika oyo baza ko entretenir en kitoko parce que ça ba bijou ils ont bijou bazo toujours entretenir en tout cas ça la pena elengi makasi bato autaka même ba Europe bayaka pena awa mona baye te na oleka na bongo te fona kende na grotte fona kende na banana fona kende donc partout ici que ça ba ici moko ba place moko historique à l'époque ya monisco le roi tikala parce que Congo central et ça province moko mystérieux ils ont ba biloko moko bimara ya moko. Mais à la prochaine émission, tu beta lisusu to ke laksabino sko stade ya Matadi et puis na libanga oya munene bima ya ngomoko depuis ba père ba boti biso et libanga na ezala ba père ba kuta yango. Donc en tout cas bo s'abonner massivement na la chaîne na biso ya biso podcast TV boza de citer. Donc place au fan de moi ba vidéo ya kitoko kaka ezo komilo parce que chaîne ezaka moko la chaîne de référence ya biso podcast TV. Merci, on se retrouve juste après. Merci. OK, voilà, ndé bozomona oza bongo signe à 40 ans 40 ezaki bataki yango ba posaki yango jour ya 40e anniversaire ya depuis ba créer pont Maréchal uta kobanda le 21 mai donc kobanda le 21 mai et 1983 jour ba inauguré ki yango et puis yango sali suko au total donc 40 ans déjà donc 40 ans sur botimo na il y a déjà donc ça déjà mon colo ba 40 ans ça déjà mon colo moi ba papa donc papa vraiment quand ndenge ça donc pont Maréchal na biso ko taki bongo ko ça 40 ans donc ba fêter qui ont déjà marqué nous étions à Kinshasa mais yango sko toye poto laksabino nino ba posa ki yango yo 40e anniversaire il y a pont Maréchal voilà toujours tambola vraiment parce que tu lingi vraiment beau découvrir vraiment pont Maréchal beau découvrir na pont Maréchal quand ndenge batu bazo ya toujours batu bazo ya ko se détendre batu bazo ya ko visiter et en tout cas ils ont ça la peine plaisir à makasi et donc ça la peine plaisir à makasi et voilà tout ce monde a bongo
bateau ekomi koya ndeko je soko zolanga bateau wana bateau wana eza bongo bateau bozomona bateau ya mwana botala bateau bachaîne na boye bazwi wapi ya biso podcast TV ya boye bazwi wapi biloko ezalaka awa babiloko ezalaka awa kuna te kuna foin awa nde makambo donc voilà tozomona ndeko je sais kuna ta kanga ba photo bazo kangisa ba photo na bango parce que za mboka na bango bapaya pe bayaka na bango ko se détendre ko zo pe mo mpepe siko wapi to ti ko sola na ndeko na biso patience kaka ndenge ezalaka donc voilà pas maréchal zomona c'est ça tala bijou ya mboka na biso donc kitoko bato bazoya bazosepela ezosala pena bien makasi kaka ndenge ezalaka en tout cas pour s'abonner massivement na chaîne YouTube ya biso podcast TV ekozala pena kitoko makasi ezala kitoko mingi bato bazosepela bazoya kokanga bafoto tozomona bapaya bazoya ebele et puis le quoi toza na vacances bato bazoya vraiment bavacancière bazoya kozwa bongo carte et puis kotala eza vraiment kitoko makasi komona bongo pont maréchal eza logo moko oyo papa na biso des faits présents ya République démocratique du Congo Zaïre oyo koma bongo RDC voilà yango oyo bozomona kane nalobaki na bino na début Congo central eza province moko mystérieux Congo central eza province moko mystérieux ba place muso omona milinga mais eza milinga te okoma kuna boye ezomona na shute ade si moto apelaka ne kaka moto apelaka ekufaka te ata mvula makasi ya bakake ekufaka te tanesi na mbanza ngungu soki okeka na mbanza ngungu malilo ezalaka kuna me toyebi te donc toyebi te vraiment en tout cas yango tolobaki ya biso podcast TV vu que toyaki awa mission de service na Congo central tobaki tokokita ndenge wana te faut toleka baplace oyo eza historique. En tout cas félicitations à Montréal, Josué Kabo ainsi que à ma concert Prudence Ngimbi. En tout cas équipe pena ezali do équipe complet donc tout ça vraiment et puis ndeka na zobeta c'était tout continuer toujours comme ça la musala. To continuer toujours comme ça musala parce que place kwa ngezobima babe ça raté ba négligé raté donc ça pena kitoko makasi. Bozo même exemple nga mona otiko père de papa mais vu que nazaki na mission de service na ye nazobeta kaka nazobeta kaka pour que ba abonné na biso bazala bongo satisfait. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Merci koyo ndetango na biso. Lelo ezalelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie so kina kanisi bola mula yo eleki la kama donc voilà bozomona ba conteneur wana eza port à Matadi oboyo kaka port à Matadi yangwana puis bozomona ndenge bateau ba utara Europe bateau pene Europe ba awati ba okene bongo na océan ale bazunzela na bango bakesu mikili ya poto tinenge ba kozonga lisusu e kaka ndenge za la sko nzela lango place ba conteneur wana ele kaka yango wana kuna bozomona donc yango wana kuna bozomona après ba conteneur ekoti boye atiki ba conteneur ba keti na se wana donc voilà bateau yango wana bateau yango na bozomona ba conteneur ndenge ezokota kaka ndenge ezalaka bino bozomona parce que TV za radio te biso toloba toujours bosolo to laksa pe réalité parce que ya biso podcast TV za chaîne moko référence kaka ndenge ezala bozomona wana bateau yango wana waouh c'est dit waouh ya biso podcast TV toujours makambo donc bozomona
Donc voilà. Et puis nzela yango yo nde na pesa bino kaka sika conteneur mituka ba conteneur ba ko tika après ce que bimina mai mutuka so ya memi yango lisusu bota biloko créer embouteillage yango na kuna donc voilà. Mais à la prochaine émission toko quitter pena toko kota to la sabino pena parce que TV za radio te toko kende tiba stade à Matadi toko kende bomo na libanga ya munene oyo bima bongo na Matadi awa genre ka ya ba grotte. Donc et puis bozomo na bongo kuna eza vraiment une moko ya kosakana te ya kitoko makasi ni mo pena kosakana te ta ba montagne tala ba ngomba ya mwana ba montagne na ezala ba nyama moko ba bima wana pe bazara pe mystérieux ba nyama ba bima wana bazara pe mystérieux. Donc somme voilà, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, nous sommes venus à la fin de cette notre découverte, précisément à na pont Maréchal comme vous voyez derrière moi, na l'axi bino babilo konyoso na betili solo, donc décortiquer vraiment nini ya pont Maréchal. En tout cas un grand merci na bateau vumba soutenir biso na bateau batala émission loko ba abonner na biso, to bara toujours bon continuer toujours ko s'abonner za pena kitoko makasi ba j'aime na bino ba commentaire surtout ba remarque et ko za pena bien makasi. Donc je remercie aussi mon équipe technique la Sima caméra zaki bon avec Montréal Josué. Donc je suis en tout cas félicitations et puis là sans oublier aussi ingénieur d'Obassadis en plus la personne moté belé pas ya mon papa donc Simon Fouaka ainsi que ma tante donc Cécile donc courage et belé naïbi qui est aussi vraiment qu'on perdre notre baoba mais courage kaka belé zaka passe parce que coller la musique. En tout cas, ça n'a pas passé, mais toujours quand fort, ils appellent qui tout comme et puis sincère condoléances dans la famille Lutonadio et puis famille Ndombele. Donc tous à la cabo, moi tous en effort. En tout cas, ça appelle qui tout comme la PSP Mbote pas ya donc mon vieux Trésor Lutonadio, il y a maman Laetitia Kandolo et depuis France et famille Kandolo mais la PSP Mbote trop et pourquoi pas ça remercier donc mon papa Play Maya depuis Belgique et j'ai remercié aussi donc les patrons de cette chaîne. Roni Malunama ainsi que Yannick Malunama depuis Angleterre. En tout cas, vous s'abonnez massivement et vous savez que tout comme vous monitorer une mission de service de tourner Penaba Congo, de tourner pardon Congo central. Mais à la prochaine, tu reçois un site Potokota. Site autosusité parce que na Matadi batozi ba site mingite vu qu'il y a temps et puis na mamsusa mikem kebino boyebikaka nengezala. En tout cas Papa Rémi Kwame, maman Georgine Longo, famille Longo, maman Pesina Mbuta Toka Nengezalaka. On se retrouve à la prochaine. Bye. Matoye yoki miswe moni linga kolobe zati ote mezate moi misale monani linga kolobe zati outi musika essentiel to komi. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabuso Podcast. La chaîne de référence, mais nous avons toujours des informations vraies, des informations réelles. Oui, c'est bien moi, votre humble servante, Prudence Ngimbi, la petite aux ébles à la taille acceptable, autrement dit, originale. Oui, quand on a idéologie, on a Koba. En tout cas, notre mission est accomplie. Mission est accomplie. Donc, il y a ce podcast. Et c'est pour qu'on quitte na Congo central. Et si on wapi, auto ebanaki ko sala ba découverte na biso ko talisa biso pena et puis balandi na biso nyonso o bolinga ka ya biso podcast et ko talisa bino Congo central ko découvrir Congo central et longo nabino. En tout cas ndeka na tolo baké mission est accomplie, victoire et ça na ngambu na biso puisque nzambe vraiment azalaki na biso elongo na début et tito komi na suka nzambe azokoba kozala na biso elongo to bandaki bongo na Kazangulu et puis toyaki na Kisantu et puis tokoyaki na Mbanzangungu to lekaki directement Mwanda to trese bino ba première école primaire en Afrique centrale kuna na Mwanda to trese bino nzelo ke ndambushir du fleuve Congo kuna toujours na Mwanda et to saki descente moko na Boma kuna esiko wapi to trese bino première église en Afrique centrale na Boma to trese bino résidence il y a ba gouverneur
il y a Congo Central et si Wapi Bafandaki, total c'est qui est première et deuxième voiture. Il y a Congo Central où est Tambola Liboso, Tokoyaki na Matadi, de l'activité Pont Maréchal, Nambandango Tamboli na Katsaba grotte, donc dit jamais vu. Et ça qui documentaire moko incroyable mais vrai. Et Tokomi na biso vraiment na souka. Pour la troisième fois que la mission est accomplie, to silisi na biso, en tout cas, to sosonga sikoyo Kinshasa. To a vraiment des retours vers Kinshasa. Et si quand tozali, je crois que ressortissant de Matadi, ressortissant c'est à Kinshasa. Pourquoi pas RDC? Tozana Coca. Je crois bien que Coca bisika ezali. Kuna eza rond-point Kimbangu. Si vous voyez bien derrière moi, la statue wana doki, babenga ngo rond-point Kimbangu. Mais si quand tozali, babenga ngo Coca. Tozana Coca. Je crois bien que ressortissant de Matadi, quand on est kolobana, toyebi bisonos tout, Coca eza wapi. Quand on est que nous sommes maintenant de retour. Donc, tous sont déjà vers Kinshasa. Mission est accomplie. Et c'est parce que victoire est en tout cas, mission est vraiment accomplie. Donc, comme on a un grand merci et pas bâtonnier sur soutenir de près ou de loin. Dans ma bonne de l'Inabino. En tout cas, bâtonnier sur soutenir dans ma bonne de l'Inabino. Nous avons vraiment à Sali. Bâtonnier sur soutenir moralement, spirituellement. Et en tout cas, nous avons Lola. À Pambola bino à Monabino, nous sommes maintenant de retour. Un grand merci à ma boss Nanganyoso. On va disposer qui va moyen na bango ba corda qui biso fongole la biso mitema poto ko sala musala na Congo central. Et les grands boss Roni Malundama que je les salue à passant. Pourquoi pas monsieur Yannick Malundama, sans oublier à Jeking babi on est caméraman à Makasi na biso podcast Londres. Donc mon papa chéri, vous mettez dans les lois, il y a trop dans les lois, il y a des gars, malgré tout, au ben à moi na oté. Oui, en tout cas, na remercié équipe technique Mobimba, Otoyaki na bango na Kinshasa, na moi na sima caméra kuna, toi na Josué Mbungu, balabi moi na mukena bangenge na ye, les jeunes pas trop. Bon comprendre que vous comme moi cassé parce que travail auto sali, ezaki vraiment terrible. C'est pas de l'eau à boire, en tout cas travail ezaki ma cassé, na souka na vous comme un peu cassé, donc comprenez vraiment pour comprendre. Hein? Et Nazaki Soussou, à mon côté, na côté kuna naza le lion de la presse congolaise. Donc Babi Ndombele Wata, Cédric donc des gars, yepe moi malobe Rosan ate, un grand merci pour nous soutenir biso na musika, bonne ko encourager biso, na mona kuna le papa Corneille Kalula, abone ko encourager biso toujours na musika. Mon papa Play Maya kuna depuis Bruxelles, abone ko encourager biso na musika. Pourquoi pas les autres? Baza et Belé en tout cas Nzambalola. Apambola bino bato soutenir ki biso na musika. Alors n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner puisque décembre nulle part ya kaka na ya biso podcast. Oui, net tozo ngaboye, tozo l'accepter nous ko banzela. Vu que tozo ko leka na banzela musu butu. Moi les jeunes pas tozo vraiment banzela malamu za quitter. Maintenant le roi tozo déjà de retour, tozo zonga na tongo nde eko permettre biso to lakisa muke banzela. Il y a Congo central et dans le titre capé moi micro nanga muke pas confrère et Babi le long de la presse congolaise Wata donc amé capé ko pèse la moi muke. Merci beaucoup original Pena Sangimbi na parole au Pessinga en tout cas mingi déjà belé déjà concerne en Tikoloba déjà en tout cas mission accomplie. Donc mission accomplie toi qui bon mission de service à na Congo central bon mon ba image parce que na podcast TV et la radio c'est la télévision. C'est la télévision. Parce que les gens retournent à Bisso. Tu as gagné bon ma belé na Bisso. Après tu rebêtes sous ba image car en tout cas un grand merci na ba patron na Bisso kaka Nengezalaka. Roni Malunda merci ka Yannick Malunda ma. En tout cas merci beaucoup donc tu as déjà ville province à Kinshasa. Merci beaucoup. Un grand merci et pas à monsieur Guilombima. Babi mona mateta tongo azaki toujours là pour encourager biso sans oublier à monsieur Fiston Lukoki autrement dit Joffrey c'est papa na merdi Lukoki en tout cas un grand merci à toi papa encouragement na penda et ça qui biso bien makasi merci beaucoup et tokutani bongo juste après image biso na suka ya makambo elike bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do a begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni eka nde bozomona donc tozotambola déjà totikali déjà matadi maintenant siko toza na péage ya Kenge ka nde bozomona donc toza vraiment na péage ya Kenge tozoleka déjà donc tozosala continuité na biso tomeka moki kotelisa bino banzela yango ya Congo central oyo torataki puisque tozali kosala vraiment voyage ya mwa butu tondotambola mwa butu maintenant siko nde toza na péage ya Kenge toza na péage ya Kenge tozokende to faire découvrir bino quand même banzela yango ya Congo central ndenge ezali aiza sika mutuka esaka mwa pause ezoko somba client bazosomba mwa biloko o bango balingi ba passager donc ba pemela mwa muke à moi 2 3 5 minutes pour nous somba mwa biloko pour que baleka na bango et ya wana tozosala vraiment continuité toza vraiment précisément na péage ya Kenge. Merci beaucoup. Unakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do a begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso
Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo odu I give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo nanga ya libela moninga nanga ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobezati otemeza temo misale monani minga kolobezati uti musika essentiel to komi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati matoye yo kimiso emoni minga kolobezati otemeza temo misale monani minga kolobezati uti musika essentiel to komi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati